mukolo na sous-province na miso ya commandant la police alobi bana bazama ele tenga bema soko bana bazama ele tete bato bazotangisa bango bazama ele c'est ça ale baba ni kose bana bama ele te mwana soko azwi examen te amati la classe mususu ndenge neni examen école primaire 10e bana bafuti mbo mizalaki yango yo fini bafuti mbo ba chef de serment baza conscient bayebi il y a des preuves alors po bazokana kuna tozali contre bango te mais bawa kosembola mboka malamu sino eza pasi bato bazana mato ya koyoka te bazoyeba te ke tozala pays d'état de droit zalaka mingi na population bazolelalela l'état kosenga exemple 50 000 awa 150 l'état kosenga 90 000 ou bien 70 oh 200 000 mais population bazana bana bapara bazana bana ya 6e année de primaire et va ya tena sos ezali examen d'état ezali mais awa na masimani mesimba te exagération tracasserie na bapara ya bana na ibike bakundi oyo bazokamba enseignement ezali kopesa mpasi l'état ifuata likamwana. Voilà, merci. Et Kenda Bato, Ezonga Bato, na pesa bino ba bonjour, to ba bonsoir, ça dépend heure beaucoup landanga na musu sokola na ordinateur na yo okola na pe na téléphone na na tablette na okola na biso na kati ya chaîne na biso ya Musakoli Shako TV, la chaîne non alignée. Oyo ndeka telemi liboso na bino toujours boyebinga na kombo ya Eli Wema Koyi. Mwana mutetela mo mbala mwindo oyo alembaka ngomba te. Liboso na nga bozomona naza na invité na nga toza tovandi na ye plateau moko tongo to développer mo muke boyebi ya 2 jours toza système ka ya mboka kaka e ya biso ezonga biso toza ka biso mo na kati ya zamba bato mosusu atia na biso libaya po na zamba baza te zamba ngo na sela sikoyo ya ndenge moko pe na bazamba mosusu ndeko na nga asalelaka nakutana papa na biso awa akoki komi présenter liboso na bino. Bonjour toi. Bonjour ma journaliste. Oui, est-ce que komi présenter liboso balandi na na chaîne na biso Musakoli Shako TV. Merci. Komo na ngai papa Okunda Flora. Papa Okunda Flora. Voilà. Komo na ngai yango. Mbona toza na mboka nini depuis ozanani osaka musala nini na kati ya mboka ngo oyo tokutani nayo awa. Tozali na kati ya Dunda Centre. Oyo kati Dunda Centre, tozali na kati ya Dunda Centre na territoire Matimaniba secteur Kitoi. Tozali na kati ya Dunda Centre. Na kati ya Dunda Centre oza mukolo ya mboka. Ndo osaka musani na kati ya Dunda Centre. Nazali na mwa ba misami na saka mena liboso nazali musali bilanga. Musali bilanga. Na saka bilanga. Na sima bilanga. Nazali pe défenseur des droits humains. Nazali pe na diplôme wana. Nazali pe chef d'antenne ya droits humains awa. O na bandi awa. Et puis lelo nazoloba na yo nazali pe superviseur ya usine Jekotra Dunda. Usine oyo zakia ba mafuta mbila. Na ba café. Na ba café lelo batinga ngai kuna depuis année passée nazali kotala misala ya kuna. Tozana groupe ya bato bazakuna. Mais na ba groupe ya bato bazakuna ezina ngo esali mwa mikolo ebele mwa bambula ebele esalaka na yango lisusu te. Ese bokutanaka na baezine wana to ndeko babanda kosala na ye wana to mundele wana bokutanaka na ye lisusu. Merci papa journaliste na koloba na yo mutona miza kitoko mingi. C'est-à-dire c'est na répondre na sens ya boy. Ezine wana evandi mwa mikolo mingi ezali usine ya monsieur Toze de Souza. Alors lelo ezali na maboko ya mama Irene mwana na bango ya mwasi azwi charge usine wana awa na biso azwi pe na mukamu. Le 9 le 8 avril azalaki awa azalaki ba cantonnier apesa bango ba bote apesa ba po baba na kosakola banjela ezine po misala activité banda. Alors l'activité na ye oya pesa biso lokola priorité ezalaki nini to sala banjela na sima banjela ye faut asala na bilanga 50 hectares masangu na manyoko. Ese na lolenge penza ya ayelaki pe aya kozongisa izine zonga toke asalaka ba masangu na petala kaka système moto akobata masima eloko moko boye. Merci na mutuna na yo ezali ye mais toyebi ke babanda ka petit à petit malembe ko kende liboso
lelo baprogramme na ya mama Irene. Siko na mama Irene topesi yo mbote esika nyonso ozwami mama naza na kati ya mboka na yo esika otyaki matambe nga mpe nakomi mpe nayeba nanu makambo oyo elekaka lisusu koto oyo. Ese mama Irene ndenge azonga te asalaki ata mwa eloko moko boye ke mpe bozala na courage mpona ke Oui, mama Irene aye engagé 20 cantonniers apesa bango prime d'encouragement na équipement ya musala. Mais banda azongi tuza kobenga alobi aza koya. Na nsima koengagé 120 travailleurs, akoengagé basi pour basakola bilanga basala bandunda misala mingi. Mais ifo toyebi ke ezalaki ezine ya mafuta mbila no bisika basalaki banzete mbila wana ese boke kobongisa yango vraiment ezalaki mbila mpamba te ezalaki mpe café. Na café, c'est ça. Alors café na mutema mabe ya bato batumba ba café awe fo ba akum abanda suna zero ba banda musana ba jache na bilanga wana akalakala. Alors abanda susu musana na zero po to koma na kokona café to kona na kokona banjete ambila ezana programme nyonso apesa kibiso izo zela ye. Bon, to mona ezina ngo quand même attendre bobongisa banzela mais na kati ezina moni mwa bosote ezana no po sengaki bobongisa nanu zinga ezina ese ba machine bobanda ko salela wana atracha machine wana pezeza mosala so eza camion so ezo tambola te atrache sala makate bakozela soki musala ebani mais na kati ezine ndako ya munene omoni wana ezala ba matériel ebele na kati toko fungola okoti nazali na liste ya biloko le basala ngai batikila ngai ezine wana naza na inventaire na biloko wana nyonso na kati biloko eza ebele mais bato bazomona libanda me na kati bazomona te. Ese suivi nango mpenza ozosala lelo soki mondele azongi ata mama na biso ndenge azoya wana alobi fungola na kati pe. Oui, tofungolaka monaka asepelaka eza biloko mosusu bakoutilize na teknologie ya sika lelo toyebi nini oyo bakoki kobakisa. Dernièrement oti kokende na Dubai na Chine. Alors il paraît qu'akomedia na Kinshasa akoya kokita eza na programme na ye tozozela. Ça va message oyo mpe ekokomela mama na ndenge tozokenda na image oyo tokokende ti liboso na ye tokotikela ye yango epuis nakoya na ye ntango akoya koto oyo tokozala na ye nzela moko mpe toya kokontinue kozwa bilili mpe tele eza radio te biso toza na besoin ya oyo nyonso ezoleka na bamboka tolakisaka mpe bino kete tala bwende ezoleka tala bwende ezoleka toki kozalaka toujours kaka na systeme ya kete o tala ngai nasalaki na mboka boye nauti osala boye image eza te wana eza radio tomeka nanu kosala tele tozodeveloppe toujours na papa na bandeko yango oyo tikala na bango koto bakozala combien de personnes to bana mondela akenda combien de personnes batikali na bomoi na combien de personnes bakufi bon ebele o batika musala ebele bakufa ebele lokola lelo tozali na 20 cantonniers bureau na basantinière tokozala pour le moment à peu près 30 personnes. siko nini oki kosenga epa bakonza mboka mpona kosala na kotia mama Irene loboko te toyebi ke lelo oyo bata mosusu azolanda babia papa na ye to akoya na moto moko boye kete place tele te na kati ezine boye papa tika mo eloko moko na kati baya kozwa ese baya kozwa yango te na profit wana mpe bazwi bakongo na bani batikeli bino te tokosepela mingi soki bakonyamboka na biso bazali kolinga mboka na biso po chômage ediminue ezali kaka ville ya Kinshasa mpamba te intérieur mpe bato bazosouffrir batia maboko na basociété agricole oyo ekoki kobimisa biloko oyo ekokuma na niveau ya Kinshasa baya bato peuple elala nzala te biloko emata te mais soki chômage ezali mingi bato bazosala meme na mboka te kolele kosila te yango wana papa journaliste oza koloba ke vraiment wana message azoloba na bakonzi ya mboka oyo ekami mboka na biso baote kotia miso seulement kaka mpona duna pamba te obien mokamo mais mpe basociété mosusu ekangama ezali mingi awa na biso na territoire ya Masimanima. mwa basociété mosusu eza ebele neti société ya nini na ya nini awa lokola seka ye oyo lelo ekomi Jecotra oyo toza korepresente na dunda tozali na HPK na Masimanimba tozali na ba
HPK ezali tozana ba société mususu ezali PZ lusanga ezali makambo ezali alors nyonso wana eza kopesa mpasi ke soko misala wana ezotambola te suite chômage kwa kokita te eza komata donc vie ezokoma difficile na population oyo bazoka kosan sortir te na bamoyen bazotangisa bana bazali makambo etali basoins médicaux makambo ebelebele alors soki baza na misala te bakosala nini bakobanda kaka kolelalela mais soko misala ezali gouvernement akotala ya na secteur oyo ya agriculture ezali na baaffilié na ye bazali bato bazosala alors sengeli akwa ko lancer moi baide mpona bato wana akwa kosan sortir voilà souci na ngai na kote wana. Oui, merci bakonza mboka tuka message wana emekana nu tokomisela bango bo bamesana mingi na bureau biso tolukela bino bilili na kati ya zamba nzamba atiela biso ka loboko kaka tomekaka toujours kaka koloba kaka ata nde bolobaka boloba trop bosenga trop mais toujours balembaka nango kaka te tomeka nanu ka lolenge ake. Oui, papa journaliste na koloba na yo ozali ka momemisango omemi baimage tokolinga baimage ekoma batala mpe bamona ezopesa biso mawa soki mwana lelo asengi eloko ata eza mingi te ata moke opesi ye mwana wana akosepela te po toyebi ke mboka na biso kongo eza monene mboka eza monene makambo eza ebele alors bakanisa na basecteur wana ndambo siko nini ozali kosenga epa badepute mosusu oyo bayaka na bango ka moto azwi vo mpo ake na ye. Ngai nazalaka na mawa mingi na badepute ebele baza kotika ata elemo na bamboka te ebele badepute bazoya aza na ndako ni na Mashi ni na village natal ni na secteur na ye mais tokomona kaka avandi na Kinshasa esika ya avandi akoyawa akaboli bapolo ntango bapesi bokonzi esili ti okomona ntango élection yango toboyi biloko wana tolingi babanda kolona biloko ya malamu peuple emona akozala na peuple akozala capable ya kopesa bavoix mpo yo ovanda na kiti ezala ya présidence ezala na kiti ya député provincial ou bien député national soki biloko wana ezali te ozala na ndako te ozala na esika moko te ozoyaka wayawaya ozala député tokopesa bavoix ya ndenge nini ozwi voix toyoki okomi na Angola okomi na Bruxelles okomi na ubayi kotonga kuna oyo mboka na yo oza congolais na bakonje bakendaka poto kaka eza kosala biso mawa personnellement ngai naza na confiance na bato wana te olinga bango te nalingaka oyo bazotonga na mboka bazosala aide bazodiminue chômage na kati ya mboka na biso tozosouffrir alors esengeli aide ezala ke basolga bakamion eleki ekei lobo komona ye te. Papa Okonda na mboka osala combien d'années? Presque 25 ans. 25 ans. Oui, nazali awa na Dunda. De père et de mère. Oui, nazali na Dunda. Nazali kovive na Dunda. Na kati ya Dunda obota bana combien? Normalement bana ngai nazala bango bana 6. Bana 6. Mimbali 5 na mwasi moko. Ba nyonso bazali. Bazali à vie. Alors bazali à vie. Atanksi bango bazali nyonso na ba diplômé d'état. Mususu lelo atanga afisaki na université ya Kinshasa na Polytech lelo azali na Chine azokoba classe na ye ana Chine komo na ina komo na ye Okonda Jonathan tuka ndeko bambota trop image oyo eshila kokomela esika azali na Chine bon na kishina apesaka hiho nga apesi mbote na keshi hiho c'est ça nako sepla mingi soko image ya moni ikomi pa na ye pesa moi message moko epa na ye na epa papa Michel Chako depuis Canada na mama Julie Chako mama Antoinette Dembo merci ma bozala mikili ya poto tobenga mikili ya bopaya bozala na etambo malamu landa objectif okendela koluka mayele ya klasi koluka bozui ezonga biso bana mboka oto mona ka bilembo mais koyoka sango pamba te
Alors tout ça encourager bango na pas au bango basali basi bakei naza kotombola pe ndeko na ngai Papa Michel Chaku Papa Michel azala na santé ya malamu nzamba batela bango oyo bakanisaki bakokisa nazali na ndeko mususu ni États-Unis d'Amérique Samuel Ukonda Papa Samuel Ukonda azali na États-Unis d'Amérique uza numéro na ye nazana numéro na yawa ça va te otindela ye mai alors azala malamu mais akanisaka mboka bandeko tozala na vie akoki koposa na biso te. Oui, ça va bandeko bozo yoka lisolo nde tozo développer na papa à part résine wana musala mususu osala kalisusu nazali secouriste naza secouriste naza président ya sous-base ya Dunda na yebisa ko nazali omoni plata nga na lati nazali chef d'antenne na droits humains ba message na ngai des fois na tinda katina Top Congo eza musana ngai alors musala wana nasalaka yango bien que tozwaki formation tozwaki maplome na yango tovandi mais souci ezalaka nini epa na ngai na musala surtout ya droits humains peuple bapara ya bana bazotanga bazosouffrir pour les antivaleurs oyo gouvernement azoboya awa na territoire Masimanimba bayokaka te les antivaleurs ya bongisa caméra message wana ekende bien pa bakonza mboka telema bongisa caméra les antivaleurs c'est ça exagération ya kotaya oh l'état asengi pesa message wana elika direct nazoloba en tant que défenseur c'est ça ya droits humains tozalaka faut dénoncer le mal sans peur pour eza musala na biso. Alors au moins ni eloko souci ezalaka mingi na population bazolela lela l'état kosenga exemple 50 000 awa 150 l'état kosenga 90 000 ou bien 70 oh 200 000 mais population bazana bana ba para bazana bana ya 6e année de primaire et ba ya tena sos ezali examen d'état ezali mais awa na Masimanimba esimba te exagération tracasserie na ba para ya bana na ebike bakundi oyo bazokamba enseignement ezali kopesa mpasi l'état ifuata likambo wana atala yango eza malamu te awa bapara baleli bazolela azoloba yango polele parce que tozali na ordonnance loi 073/17 ya président de la République atiaki balimite ya kosenga mbongo mpo na makambo etali baklasse mais lelo ezosalema te. Donc ba préfet des fois ukomona uleba benga ba para ne réunion ya suka ya pona makamita nini bazo pesa ba communiquer na bana boye ça va papa na bino beaucoup plus à 200 000 baza ko associé ba chef d'établissement baza ko associé même le président ya ba école non comité non bazo sala na ulenga na bango alors tu évite tout ça nous sommes dans quel pays Congo bien c'est un pays nini. Voilà, ce que je en tant que défenseur des droits humains, et là, on a dit que vraiment, ils ont maoua, parce qu'on y va à Ikambouana. Ils ont passé. La parole bazole là. Ils ont passé en tant que défenseur. Pas de solution pour la capital enseignement. Enseignement est appauvrir le bateau dans Wamboka Ming. Dans le sud, il y a enseignement. Ce qu'on est le long, examen d'état est allé. Lycée est allé. Ba moté zoya kakulukambong. Lokola bandinji allez bazo ya butumui état de droit où la loi est au-dessus de tout le monde mais awate oui ça va merci papa likambange zope ça peut monter ma pasi kotala pe mokonza mboka asengaka ke gratuité ezala est-ce ane opeza gratuité ange kozala na ndeko zomona nde totambola oh tozalaki koleka tomoni awa examen école primaire 10e bana bafutimbo mais ezalaki yango yo fele bafutimbo ba chef de serment baza conscient bayebi il y a des prêts alors oh bazokana kuna tozali contre bango te mais bawa kosembola mboka malamu sinon eza passe bato baza na mato ya koyoka te bazoyeba te ke toza na pays d'état de droit baza koignore eloko wana bakonzi nde baza kosala makambo wana ezali bato ya mboka te eza bakonzi oyo bakei na baekole bainspecteur baespole
to prophète bango nyonso bazali écrit ya liste na bango alors bazali na kati donc soki osala ata mwa mbeba moko boye oluka moyen okorige bapoint ya mwana nde moko boye mbala moko ba bakati yo okotangisa so na ekole oyo te meme bana na ekole mosusu dans l'avenir ekozala écart intellectuel ekozala pourquoi j'ai dit ça bana lelo bazwa maplombe bayebi kokoma mekomo na ye te soki otuni koma territoire masimani ba mwana 6e examen da osala examen azoyeba te mais mosali na kosala na Congo lobi bango bazolinga bango basalaka kaka bana wana bazwa baposte te nasalaki discussion mokolo moko na sous-prophète na miso ya commandant la police alobi bana bazala mayele te nga bema soki bana bazala mayele te cedi bato bazotangisa bango bazala mayele te c'est ça ale babani kose bana ba mayele te mwana soki azwi examen te amati na classe mosusu ndenge neni c'est ça mbongo kanyaka bainspecteur bazolia mbongo ya balongo olongo azokoka te nakoka no okoki te na mosala non mbongo c'est allé ini alors enseignement epa na biso ezokokita écart intellectuel ekozala toyebi te soko bakozwa mindele bajongisa bango na enseignement mpo Congo ezwa ela ya lobi mais tino eza pasi nazoba na bakonzi. En tout cas, merci na nous libosé papa, merci pe na bakonzi ya mboka bao bapesa biso bakanda na bango pe toluka moyen tokotaka bisika nyonso pe tozwelaka bango beformation. En tout cas, boyoki souci ya papa ndenge eza ke mwana lelo soko opesi meme ata bike na papier kete komelanga kombo na yo mwana yebi na lisusu te fo teze pa banani ewuti pe wapi papa moko akomisi ba sosata azosala kaka na bureau wana kaka siko bana oyo bazosilisa bamema moto boye ayeba te eloko moko te botika bango bafungola ata bakabine koye bayeba eloko te basalaka bamisala bongo. Merci na yo papa, message na yo ekoleka na yango nyonso mobimba epuis nini oza kosenga epa bayimboka mosusu oyo bazalaka na susi ya kosunga mais soki bango balingi bazwa neti mwa nzela moko boye mpe bakota bakende osunga mwa bakale ezali. Merci papa journaliste eli susi eloko tokoloba na bango balemba te basala effort bakale wana ekosila ekufa oyo atiaka kale po peuple congolais amona malamu un jour viendra ntongo na ye ekotana oyo nazoloba ntongo na ye ekotana ke ye moto asibi bomoi ya bato mpona kotiaka bakale bato bakwa kokende mosika te tusa bakwa kozwa eloko te ekosila. Mokonzi ya mboka asala mosala makasi. Oui. Félicitations asala mosala na ye. Asala mosala na ye malamu. Akanisaka kaza congolais. De père et de mère. Alors, bokonzi wana eza ya biso ya Congo. Itika na bana Congo basala mosala. Toza ko encourager. Voilà, merci na bandeko nyonso bazwaki libaku mpona kolanda biso na journal lelo to na ntongo ya lelo to na pokwa lelo sadi pa ere yo kolanda biso na chaîne na biso ya Mosakoli Shako TV. Nazongisa merci epa papa Michel Shako, mama Julie Shako depuis Canada. Na bosani te bao nyonso bazwaki libaku ya kolanda na ba commentaire na bino esalaka nga toujours bien makasi. Naza na susi na koma na place na bino na yeba neti bino surtout yebina ni te mais toza mwa ba courage na biso pe tosalela bayimboka bamonaka baimage ya bisika mosusu pe bao bayebi koleka biso wana bazala na ta lisusu ya kokota baniveau oyo te e biso kome toyebi te tosengaka epa nzambe tolukaka makasi tokota pe tolukela bino baimage oyo tosalela yango soki okoyiba image na ngai yiba na yo melongi nango okolungola yango te nayebi te soki commentaire nini okosalela yango nayebi te soko komibamba likolo na ngai nayebi na ngai te. Merci na yo papa, merci na bakonza mboka, merci na équipe na nga mobimba to ya Kenner de sort Darius na mono si ma caméra tuka ya bilili o kitoko wapi bandeko tozokita lisusu na epa chef coutumier tungi tozwela bino ba image lisusu makasi yo mona ba scène te lelo to lakisa bino ba scène nyama ndenge atambola na mai
ndenge chef coutumier atelema likolo ya kani tomemela bino baimage wana nyonso bomona awa ministre Mazenga tozalaki na ye na makasi na biso tosalaki befort nyonso tozwa baimage kaka ye moko kuta azotuna awa okomi ndeni na bite nzambe asala kaka quand biso toza mbamba bango tembe yande tosala effort wana nyonso ke bilili na biso ekomaka toujours liboso na bino biso na bino soki okoza na moi quelques personnes akopesa ta mbote desira nyonso bazwami émission na biso deja ekomi na suka naza kopesa na mwana na ngai kombo Ukonda Jonathan azali aza na Chine nazali kopesa Samuel Ukonda kuje na ngai aza na États-Unis d'Amérique nakopesa neve na ngai aza na Kinshasa Lowenga Batwel alors mbote mingi alors papa journaliste ngai ndi nakoki koremercier bino na bonne volonté na yo omikitisi otamboli na bacondition ya mabe mpe oyi komona ngai nakoyoka nini eza na motema na ngai nini nakoki koloba vraiment mosala ma nzambe abatia na mosala oyo il est difficile mpo bamona journaliste boya ebulongwa na mboka wana atamba na bamboka ndenge ozosala omikitisi oza na yango vraiment nzambe akobatela yo. Merci. Oui, voilà, bandeko tokomi na suka émission na biso sima ya tango mosusu eza te to liboso ya tango